Mbote bandiam DGDTV mafuta sika. Ezalinga wabino la grande dame bandeko ba bolingo kana cadre actualité nini ezoleka bino boyebi mboka elengi Congo Limo Clarisse la République démoclariste mambo ezangaka te bolali bolamuki ya sika bolali bolamuki matière bolali bolamuki eyindi bolali bolamuki biso mpe tokolala te ba youtuber songi nde songi bandeko nga na ya na kopesa conseil boyebi chaîne oyo soki ya mbano ya liboso olanda biso MDGDTV qui veut dire Mère Dorcas la grande dame. Mère Dorcas la grande dame MDGDTV mafuta sika ezali chaîne oyo eza na mpona koconseille baike mpona kosunga biso par rapport ya mokili oyo ndenge kotambolela makambo ebele bapression ya vie esengeli toli oyoka mpo emeka koyede yo oyo bakoma kose situe pamba te makomi ezoloba trône eza fermé na banombre conseiller toli obongiselo vie toli obebiselo mpe vie mais avantage epa na biso tokonseyaka selon la Bible yango tokrea concept moko tobengaka toli kati na bonzambe bandeko likambo lelo eza nini kaka ndenge toyokaka basango papa na biso apo Firenze ya pas longtemps kutu nauta kotonge na émission awa mona asalaki ya bamambo ya bamabala ya bacomédien awa eumelaka te esalaka baena na flashai kutu nalobi apo banda ye abala kutu bolimbisi toyoka te les amis même pas un mois donde ezali ka nzambe nzoka nde ya minene eza na nzela eza mama mingi eya pasi en fait c'est quoi l'histoire apo abala ndeko mwasi mona kombo Blandine bon selo banungunungu apparemment eza mpe mwasi ya liboso te mwasi ya liboso babutani bana mibale bakabwana na fille oyo mpe Blandine bana mibale et la fille en question aza pasteur o bomona na miniature pardon aza mwana ya pasteur et bato bayebi ye batémoigner na otolanda live moko quelque part ndeko moko mwasi moko amataki abengi pardon na téléphone pour expliquer que non Blandine c'est une bonne fille penza ba fille ya losambo talaka mwana akoli na mama nzambe au fait son père est pasteur. C'est vrai bana bela ba pasteur bazana ba conduite bien te mais les gens témoignent no bayebi que non a mwana mo malamu preuve nsinde balobi preuve eza ke mambo boyoki lelo ebandi lelo te mambo boyoki lelo ebandi lelo te mais akanga motema vanda kaka nzamba kosunga les amis selon lisolo nde toyoki na musika fille oyo kande bibo mama bakolingana oyo alinga po famille mobimba batelemela ye baboya na motema moko suite ka ya bacomportement ya bacomédien ndenge bazalaka tala donc boke bayebaki mwana bango ozala resté bino boyebi bolingo ezala mystique so osi olingi mutu yaya ata bapekisi bolingo la Bible dit l'amour est fort comme la mort love bolingo ya bizarre so osi olingi mutu okomona te okoyoka te ntango soki okoma okomela ngai nde obandi okanisa soki nayebaki si je savais si je savais pe ya son âme madilu bandeko famille epekisaki Blandine kolinga po te donc baboya na motema moko batelemela ye mais tellement ya kufelaki ne engambe na ye bel homme na ye le parfum de bonne odeur mobala alobaka na mwa lolemo moke bilengi makambo oyo bilengi mbinga mobali oyo mwasi nyonso arevaka ya costaud atonda bel homme beauté lisusu bois noir alela kolata bandeko babolingo Blandine alinga koyoka te ka apona ye bref basali 7 ans et na mito nde tosola na bino boye selon nde bamasango toyoki babeta 4 ans de séparation des corps bavandaka ndako moko nde tosola apo na kina je crois bato balandaka mingi batéâtre bayebi to mpe bakoconfirme parce que aote kosala pièce moko na mama na biso SB
Sila Bisalo Pomba SN apo na Kinshasa balobi apo ndazana Kindumba nde Kindumba, donc un tireur d'élite. Commando Penzako, alata ba brassard des fois te. Ye penza beta kama sasi blague te. Un tireur d'élite moi c'est lekate. Na likolo nango mabo makasi. Déjà pe bambongo nango, selon de toyoki. Ezala penza trop te, pourquoi? Parce que alinga asala pe penza trop te ya azalaka. So abeti kayo mwa 4 mois. Akangisi mwa bende na ye. Ake kongwa ke koma filme. Libabe. Ake kisasa. Ake koma filme. Ake saba filme na ye. Après akobeta so combien de semaines to ba mwa kuna aye kozonga. Kaka ndenge wana. Donc vie yango wana. Na ndako. Donc harmonie ezalaka te, sans alibala ezalaka te, babota ba mibale na mwasi, mais donc en fait la fille a mal vue, malheureuse na niveau que imaginez babeti seta mambo bandi lelo te, mais mwasi alembi siko lisolo bimi na réseaux sociaux ndene apo anakin babenganaki il paraîtrait na téléphone na mwasi na habité so ezali discussion sur base de quoi nde na oswana na mwasi alobi asi alembi so azongi poto ameka kotia makolo na ndako na ye te lisolo yango oyo ndire se tamboli ya pas mal ya bato déjà même ya bateatre basi bayebi yango do libala eza ya kokufa apo na minute oyo akoenyekanyekana na Kisasa. Les amis, bref, na résumé parce que moi bamakambo mike misusu mpe ezali ndenge ezalaka ata azongisaka boye asalaka boye ebimaka boye elobamaka boye mais na moke oyo nalobi nde na omeka bandeko na ngai na meka kokonseye bayike bino bolandaka biso ya pesanga litoi ka nde nasengaka na bino partagele ngai émission oyebi te obikisa nani bandeko na ngai makambo oyo ya babiloko oyo actuellement eza tellement trop bato ebele baovivre baréalité na mabala ya des femmes kande bautoloba neti mwana mwasi o Blandine oyo ke aloba te kufelaki kaka na motema yaya totambolaka deja na ba AV se ezala so musika te. La vie est précieuse, la vie vie est elenge loba ba congolais, la vie est sacrée kolinga to kufa likolo ya mutu to pe likolo ya mobali. Et les amis, divorce ya mabe divorce ya mabe makasi mabe penza makasi to lobi la conséquence ya divorce te mais to yebi que divorce ya mabe. Mais les amis, croyez-moi, divorce ezala pe solution na ba couple mususu ou encore na ba circonstances mususu. Et il y a de ces femmes là tolobela nanu tobeta lisolo apo par rapport à otoyoki. Il y a des hommes qui souffrent, oui, mais tolobela nanu mambo ya mwasi ya apo. Il y a de ces femmes là mambo bika na bandanga mabala. En tout cas mama na ngai ozoka ngai bakomela wana ekovimbiso motema lobi okoma moto ba crise otika bana yo moto aboko lelo bango ozala te mwana boko amaka malamu pa mama na ye nazo encourager bato ba divorcer te na lobi na baka misusu nyonso te divorce eza solution. Il y a de ces mariages là façon mambozo kende le mo omona penza ke awawa so continue na mikolo rotanga na sena moi awia ezali. C'est vrai, il y a aussi de ces mariages là possibilité au bongisa ezali boko bongisa bo solo la bo vanda bo dialogue bo bongisa. Mais il y a de ces mariages là bo meka bo sala nyonso esimba te au contraire ebe ba kaka mon ami divorce. Mieux vaut vivre seul nde baloba que d'être mal accompagné. Mwana mwasi alobi alembi trop c'est trop, assez c'est assez akufa te yango abomine libala so apoisongi atia makolo na ndako na ete 4 ans de séparation de corps
sikonga na kamwa ke yango na ye naloba boye bino bovanda na mobali ndako moko boyokanaka te et bosala séparation de corps par exemple pendant 4 ans muna koya na ye mais je sais pas à moins que ezala oyo abimaka na ndenge na ye mpe kuna abimaka ndenge mais moi je trouve pas ça ya propre te hein, parce que il y a des réalités moko mosusu kaka nde bozala ndenge ezalaka kaka posa nzoto ale na 4 ans wana etutana sikoyo ozala na mobali obimaka ne libanda yo mpo ozala na mwasi au fait trop sale zeme kokota et puis après au fait c'est compliqué nga na koconseiller hein, na place ovandaka na moto ndako moko me bosi bokabwana na bino ya na sens te malamu so bomoni ke non esimba te bomeki bobongisa esimbi te to mpe bobongisaka te tamie moto ozwa nzela na ye sikoyo yo omipesi 4 ans omoni te ke omipesi sous retard na vie ovandaka na moto bosala eloko te libala esimbaka nango te me bovandi na bino sikoyo bosalaka nini to mpe bosala nini nayebi te so na se faire comprendre bandeko na ngai kandi na otoloba bino divorce ya mabe c'est vrai il y a de ces réalités ou encore de ces cas na bamabala ke esengaka dialogue mabala ebele mpe ezokufa dialogue ezalaka te fo osololaka c'est important il y a de ces cas bokovanda bosololi solution mpe kozwama ezalaka nango ebele kutu mais il y a de ces mariages là divorce nde eza solution ah oui na place lobi moto akufa la vie est sacrée la vie est précieuse mieux vaut divorcer muna moto asala vie na ye muna moto asala vie na ye neti babiloko neti ya baboye mpona koshite na oloba na bandeko basi bino bokraka bastar bolula mibala bateatre malgré tout ça oka mpe mwana mwasi moko mpa koleka yoki mpe émission alandi mpe émission o mais aza na basuki elingama na ye na kongo na basololaka tindelaka ba $100 abula bengisa ye famille ta mosu ya pasi bofutelaka ndako na kongo badepense okosala wana ya ba 10 000 ya ba 15 000 ta mosu bokozwa mwa lupango moko ya ndambo soki na bangaba soki wapi kotinda ta mosu babotino ezala likambo me obeta motu otobakisa ta mosu deuxième kayo mpo bengisa moto basuki elingama lobi akoya 6 mois kaka akomoswiso motu bozwaka mayele boyokaka nde te en tout cas yango tokeseni na mokili c'est vrai bolingo eza bizarre mais makambo ekomaka eza babiloko fo pesa biso baleso eteyaka biso moto akozala victime na mobali ya théâtre lelo na mikolo tozali to na minito nde na oloba ezaka moto ye moko moto alingi parce que toyokaka tomonaka c'est compliqué na milieu wana na terrain wana déjà kaka nanu bandeko nanga bamabala badistance ya makambo l'amour c'est vrai on peut la trouver partout na réseaux sociaux okutana na bolingo na wenze okutana na bolingo bima okesa shopping coup de foudre ezalaka nango mais babolingo badistance les amis faites très attention babolingo ba réseaux sociaux déjà moto wana kina mwasi to mobali ana poto mais wana eza pasa noire occasion moko kutu jamais kuta kolingaka ntango alupango akotiela yango mayele mpo il faut akota mikinza mputu donc akotala kutu baparametre misusu te ye eza na poto ntango akoya bongo nde sikoyo wana se alingeli oyo babulu me balikesa bato bazoyoka kaka te okosala badepense moto aye epuis bato bongo bazala na bachance oyoka voyage mpe bavoyage erataka te yango wana papapapa tandindo ngingo dadadadada akoti mikinza mputu mais inaneka omona omoswiso moto akomolelisa yo atika ye mwasi na kongo wana na bana basi bayokanaki nde eza bongaso na kiti na osa makambo yo olanda ngai mama ti au son de ma voix nalobi so oza na mobali oyo ya théâtre o nini tala pardon lokola boyokaka na bino te kenda kotalela kisasa ka ndongo okendaka wana
malgré ba dépense pe bon yo mtokoye bana ba bolingo na yo, mais ce qui est vrai sozo kanisa ko bengisa kozala surpris te, hein, sois déjà préparé na ba makambo ozoyoka po ozomona po lobi ntango ekokomela yo. En tout cas, que tu puisses fermer les cœurs po toyebi te toloba na monoko nini bandeko apo Firenze amonaka serie ndenge wana. Et puis ba age yango mpe ya kosalela buzoba mpe ekipaka su te apo asu mwana moke te, apo aza misusu ya ba 20 ans wana te na ba 30 ans ba décor na soki banani, apo doit être dans les plus ou moins 50 ans, soki akokisi na 50 te na ndimi te apo wana moins de 45 ans aza mokolo déjà. Sikoyo kindumba yango ezalaka nini na mibali mpenza kaka mpo na kistar yango omoni baafricain bakenda mosika te, yango bomoni lelo bastar yango soki akufi akei oka ata libele atiki te, ata mwa bandeko bolimbisa ata kamwaka tout terrain ya 1m² atiki te mpo anini ça tire là-bas, ça tire là-bas, ça tire là-bas. Donc yende et star et le barambata siala. On ne se contrôle pas, on n'a pas l'état. Eh, Nsambalola, eh. Mokili matata, eh. Mokili mindondo bande wonangai. Conseil na ngezalaki, eh. Mama, eh. Yo mtu wana mobali na Congo, eh. Ba mibali soki ya ba comédien surtout. Soki ya ba star, soki biloko nini, eh. Tango soka ba makambo, yebela, eh. Yebela. Lobi, oya osimba mutu. Yo komi okanga bandoki na famille bako luka yo non ndoki azate yo moko ndoki. Yo moko ndoki. Ya mibale oza déjà na kati. Oko bika ba réalité oyo ke. Yo moko mona ke no niveau mambo zo kendele. Oza mutu obela ba estomac ba tension te okoma na ngoli kola mobali. Motu pasi ndeko mwasi okufa tiki bana. Tiki bana ba malheureuse et pourtant okoya ko épargner bango. Na maambo tout comme tu pouvais aussi épargner ta vie. Les lois bazoko koya na bakozoko kufa na ba crise cardiaque lokola ba problème. Les lois bako bela mitu bako se retrouver na ba hôpital bata mitu ya bata maboma likola ba mabalo. Ndeko mwasi divorce un moment par des fois ezala la solution. Na oloba na mabala nyonso te. C'est vrai. Problème et salema pona moto. Tozana poto résoudre ba problème. Quand il y a un souci, il faut s'asseoir, parler, trouver une piste de solution. Mais ce que vous avez cherché, vous cherchez beaucoup meka ekosimba kakate. En tout cas, surtout s'il y a des risques de vie, c'est mieux de ne plus continuer. Hein? La vie continue. Tika sa nzela yo posa la nzela, on ne sait jamais. Nzambele mokonzi. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Vraiment, ya mingi ya pasi koyoka ba maamba boye. Et ba victime na maambo nyonso ezalaka bana ba innocent bato. Ba innocent bato. Yango avant kosala choix, réfléchir, surtout associer Nzambe. Ye mutu ba mitema bato. Aloba no to pa confirmer yo. Ke mobali o place oke no kocha mutu. Ta l'état major na ye. Aza boye, aza boye, aza boye. Pour ceux qui croient en Dieu. Oui, pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui ont Jésus. Mon santo alobaka. Nzamba ko orienté pe mutu. C'est au fait ça. Mais bon, pour la mort, bandima la bangote. Étudier mutu bien que ça va risquer. Parce que ça là batum so l'action image mo boy mais ta bo binanda c'est autre chose. Ah oui. Il y a un moni avantage à ozala mwana Nzambe. Nde na loba er nyonso ndeko na ngai ndimela Yesu. So za na été. En tout cas, à recevoir la mambobielle dans tout ce que tu pourras faire. Et puis voilà quoi. Bande onangai na minga olobate. Le peu que j'avais c'était ça. Actualité to pe le solo to betia ezali ya po Firenze. Pour moi si alingi sous les balate à Bengani na comme moi Nadine. Selon ma témoignage, c'est une bonne femme. Moi na ya pasteur, moi c'est ma bonne deli, moi na malamu. Basali 7 ans po babotu bana mi balé, souffrance na souffrance.
mobali maboko makasi akabaka te déjà asalaka mpenza ase te soki asali mwa 4 mois mbongo naki Congo ayesaka fete ambiance na basi e kindumba nde likambo basi nde likambo et c'est compliqué en fait surtout likambo na kindumba oyo bakoyelo maladi na ndako mokili ekoma makambo ebele bandeko na nga tosala keba tosala attention nde émission ya lelo c'était sur ça. Ah oui, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Emmanuel Bosso ya kota na MDGD TV, en tout cas, n'hésite pas à s'abonner. Likez, commentez, partagez surtout au Big Samutumoko. Et moi, c'est la grande dame, mais Zaki Tolika Sinabonzame, sur une suggestion. Vous pouvez écrire sur les commentaires. Encore si vous avez une préoccupation, allez-y. Et nasala effort na kota na ba comment pour na meka même ko répondre bandeko bandeko na ya muke tozali na ngoya ngwana. Ah oui, si peut-être ba mara mususu ko bakisa ko ya sima to hésiter te ko sala likabuni to hésiter te ko sala émission mususu. Quant à moi na moni mino bala sima de bonnes choses à vous, je vous love. À plus, merci, au revoir.